Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Le loco présent Kaleba Salaki, bon foutre 100 000 dollars. D'Élise à tenir dans ma propos. Non, c'est faux. Élise. Aza on a bien linga ke makasi pas liganga kama bengaka ana lekaka babe. Ngai Élise ndenga zawana jour mususu no bango na TV tant soto mona quoi bêtise mais bêtise te. Donc Élise ma belle venir za yayo. Élise mena tumbo ala kisanga nga kriya. Babeli o tia ba chiffon o koso tia ba da simbiye. Natanga bi Élise mais oui o kitoko ma belle vena kitoko. Ngatanga mo mningane na lulai do ebi pe wana bika ke yana sake mission so ke ona ndenge ya mabe limbisa na mwana na yo nga lobika ka ba camarade ya président mutu ba bebisa et non atangi ba camarade ya président atangi ba camarade ya président belé y compris yo na kati papa mais président agangelanga o mo ki papa na mwana yo le président de vos mabe bo na bonga bi président mo kono leke mission nga mo sa président non senga président de vos pardon na caméra ba azwa so Élise azwa lisusu papa de vos atia na justice. Likola ba publicité moi ba mafuta. Et comme emi balemi satumi nemine. Bande kono famille na yo. Omoni ba résidente to salaka. Bité ponga na yo ka kisu lisolo musu na tournage na kenda ki balobi président Kaleba ebisa ki est petit na ngelo moto sa to lela mbongo ebele. Si réellement pe papa yo lubaki na ebon. Futa mbongo la kaki. Si réellement aibisa ki petit na ngelo ko to zo na intimité. Ils ont aussi une arc. Ils ont aussi une arc. Président Palina, bon, ma casse même bien. Barezi, groupe Moroté Zana qui chasse à Kem Sala, na théâtre. Fin du mois, il faut $200. C'est polémique. Tu me donnes à Bakala Boya. C'est pas ça. Canal Lando na tournage, na sur le moment de tatami. Au taf na Bakala Tony. Na aucun hôtel ou John. Ah, il a le camoin. Voilà, Bagnan. Pasteur Mora, c'est professeur, bien, dans la moi, c'est mon père artiste. Alia Makala, un succès, Makasi. Je suis contre pourquoi? Vous voir, bon, moi, je mané. Encore, potona songi, songi. Ah! Comment va créer la voice? En tout cas, besoin, c'est là, tu n'as pas merci. Na senga kai kombone na bois kaka ya linga pe satin. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme ya sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya ndé toyoka comme exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non ya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barezi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à ma fanatique au Bolingangaï. Barezi Baza TV. Donc bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en anglais. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité y a artiste. Ba vie réelle y a artiste. Ba télé surprise y a artiste. Bon nous ba film congolais y a artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barezi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barezi Baza TV mais
zéro bêtise eza kuna. Donc kuna pas de bêtise, zéro bêtise na kati ya Barési Baza TV. Pas de bêtises na kati ya Barési Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon notamment papa maman les qui bana na salon. To bon biso Barési Baza TV. Bo ça na RRT. Barési Baza TV, bébé TV. Barési Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et due forme car à la Katia Barési Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yo poyo ki sango, partagez sango. Yo poyo ki sango, partagez sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na Barési Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Belleville TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors, boki mambang boki s'abonner pe ni a Barési Baza TV, ya Sikaye. Barési Baza TV, l'excellence c'est nous, le savoir c'est nous, le bon travail c'est nous, la qualité c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Grand merci, grande et majeure de vous présenter cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Je suis Barési Baza, messieurs les journalistes, c'est toujours avec joie, j'ai cette habitude de vous présenter. Vous nous suivez depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci à Adji derrière la caméra, grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ. On a ce souffle de vue, on a devant vous, Borota partout. Je remercie infiniment Yannick Chamba, Boss Amboka, Motema Clarisse Gang, maman sociale, Monica Makambo, joyeux anniversaire, fille des disques, Willy Claude Jama, prêtre, Jules Monapoutou, Yageta Kamazi depuis Montréal. Depuis le Canada, je réside à la merveille, moi, la mamie. Pourquoi pas penser aussi à Malik Arafat Malik, et clin d'œil spécial à Shekina Vumbi, qui te repère dollar, qui te repère taille. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir cette grande actrice de notre pays, Anna Theresia Anna Chika, Yana Nabango, Yana Nabiso, donc Theresia, oh, batu tout beau se planaye, Nenga Jouaka, beau se planaye. Nenga sara musala na yena nenga lobaka. Alors le exemple de télévision toya qui poto solo la pendana na Theresia Anna actrice na bino obolingara. J'espère que na banda ko bobo ki ba télécommande boko zapete po boyo ka penza pour une première fois un exemple de télévision to zo ba rendez-vous mais lelo na biya na te fonanto yamba po ba fan na ba ko déranger un peu moi trop. Adji soza d'accord nanga fongola biso pour que ba mona invité na biso. Bonjour Theresia Anna, bonjour. Bonjour Barési. Bonne santé Anna. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Très bien habillé. Merci. Dans ma cas, il y a des fanatiques en haut. Donc, très bien habillé, on a ensemble dans la Domitille Mankenza. Dilondo, les bons comédiens. Namako Nangai ML Mouswamba. Donc, nous sommes là, Batindi. Namakolo ML Mouswamba. Naloboko Pena Kingo Madombia. Namisapi Karine Manessa. Na loquette onanga maman Nila. Donc ignon so batindi. Vraiment. Tala kaka. Na pesi bango merci pour bango de basaka tous ça ka bien tous les lengi. Ndeto bimara exemple TV susu ngebu. Oui, c'est pas fanatique non de partout dans le monde au Borzol Bakor ta l'émission. En tout cas, baza petit temps ba omona ba question et aux ala Barési, ba réponse et aux ala ngai. Na linga bango mingi nebi pe bango pe balinga nga mingi pour ko sala ba relation na batu oyo oyebite nzamba che bango kaka na motema balinga yo bakoma bandeko no koma bondeko po mutu mso ko yikunya moment na ko kanisa ndeko nete makanisi yo donc na linga bango tellement mingi ba fanatique na partout na boba zamba fanatique na ngate mais ba fanatique ya ba collègue na lingi bango trop. Voilà, ba fanatique ya Mama Theresia alinga rabino ya trop alors bo zapete. Mama Theresia c'est pour une première fois bisoto yambayo na quatre exemple de télévision. J'espère peut-être dans différentes émissions ya bandeko peut-être pour Lobango mais moi titre de rappel car peut-être muso atala ki émission on a été à tomber na exemple de télévision alinga Theresia ngara yeba moi lisolo a parcours théâtre ngo Theresia ayaka ngo lolenge boni
est-ce que Thérèse ayaka na muneno oyo est-ce que Thérèse azaka ndenge nini époque yango tia koma lelo Thérèse oyo abetela biso mwa lisolo moko ya parcours na ye. Thérèse ayaka na muneno te na sala pe mukie mais mukie vraiment ya mabete mukie moko normal loko lezaka ki na bandela histoire yango ndenge lobi na lobango pe mingi na pesi papa na nga Raf Lokuna aza quelque part moko ya pont ya bénédiction oyo ezalaki lelo na porté combo ya Thérèse Raf Lokuna pro bato bayebi réalisateur mo munene mais quoi à Paris nga na tala ki na télévision pasteur Denis les recruté ba acteur ba actrice ba sala théâtre na Sinarne cinéma Arche de Noé ya pasteur Denis Lesi de quoi église na ye comme on Arche de Noé na ye kokende un certain vendredi ponga na kofa na motel Fikin na ye kokende na motel Fikin passe église à pasteur Denis Lesi ezalaki bazaki na veille mo ya munene vendredi yango donc na tunga bité na ye pour na recrutement ya théâtre ba bengeni ngai papa Raf Lokuna babi mutazo recruter bato théâtre yo to so na épée après singa adresse ya Lemba et pas ba papa Sweetine Tumba la PC mbote pe na Paris akoma évangéliste munene tuka nzamba yebi ko zwa bato na ndenge na ye après singa pe adresse wana na ye kukuta no ne pas ya ngai oh bon de nini na yoki na TV ba pe adresse ya bon marché wana iska pasteur Denis Sabando ofanda boyo pe singa ye adresse ya Lemba nena bi te ba répétition to l'exango na Lemba mais biloko eza yango ya Denis Lesi nzoka bato msusu ba répéta kuna bato msusu wana président ka ba ocho kabwana pasteur Denis Lesi ya rekite bato na bango msusu ba okende Lemba siko papa Raf ndenga mona kingai a tindinga skona Lemba ya président Caleb Sinark a Sinarno eza na bon marché menga na yela ki Sinarno allez pe lobi na ngona tongo na yoko koma na Lemba ngo na kuta pe na président Caleb ayamba nga vraiment bien na muneno azana ngote na to bando binga frère Eli abando jouer na kombo ya frère Eli ayamba kinga vraiment bien ndaka président Caleb na yoko kuta mama Deborah azaki wana na kuta ki mama biso Karine Masamba mama ya ba Brian mon ya président mami la chat na kuta ki wana na kuta so sunani mutu mona kuta ki wana nde na bosa na kae to vandi pe par exemple ndaya mbayinga bien président talingai il a fait ça président talinga ya bi ulungu sa théâtre nga bien na sa théâtre poani poani ngapo na sepi na ngakara na sa théâtre abani wa suko na ute pa na ngala motel Fiki na to kufia mbai na ngasika mo aspe penza bijou nde ko bijou penza so penza a kamwe kaka mutalati ba bijou belende ngwana na kitoko ya bo mwana pe ndenge zaki kitoko makasi taka lelo 20 ans plus tard mais beauté zara on sentir ce qu'on n'est pas qu'on a besoin bonsoir moi sima oh obi ki penza non atango 3 fois pour nyungo sa tête nga bité na sepela nanga na théâtre après na ko expliquer no s'ennuyer na to ko faire mobali na zo sala moi bon na ko ben on deni na tikala moi mingi na lingna se défouler na ipse ki penza bon na se défouler na se skaba to bazali na loba na bosana voilà allez il faut comprendre nga wana pe voisine nga ipe maman Yvonne moi sa papa Damien bazana na Paris ye pa baki soki bazu po mokolo papa Raphaël ki na ndako ko pesa nga adresse to kuzaki pe na maman Yvonne to yoko ngana yoko kendene ko bisa maman Yvonne papa Damien boyi abi moi maman Yvonne sala ezate présent pa yambinga bi ba yoko pesa ngai test moko to saka ona maman Deborah to sali pe maman Deborah binga oza talent so ko sai théâtre OK musika oui maman Deborah le binanga bongo ngabi na mekanano habité kolinga ko bana vite na meka sala wana bena conseil maman Deborah pesanga ni bandeli Deborah Masamba yaya na Karine Masamba mami la chat abi ko bateke o meka sala so lingo sali kamko bateke ko meka so meka c'est que o kokate sala to yeko ya pe wana tangu takuta ki bango ba sala l'ombre de sécurité le rôle nangai ezalaki o ba pesenge zaki ya Charlène dazaki Thérèsia na kombo wana nyoso ezaki Charlène Benz donc ba pesa ki Rolango komila ba makila ko ba cimetière ko sala ba éducation akoka ki yango tabia okoka onto kango somo
tant nga na ye présent ayebisi bango atomeke nono rôle ya Theresia bon to Charlène na yo sambi te to meka po Charlène na ko kango to kango somo ba meki nga pe na sali ba benga pe na lia tournage non na répéta pe mingi te ba benga pe na lia tournage na ye pe ko tourner na tourner yango pe bien na ye ko boto la libala ya mama Deborah na komi mwasi ya Julien mutu nanga to utakine na monde ténèbres ezaki Sweetine Tumba moi muke oyo na yaki na sinarki yango wana. Voilà. Et combat Theresia pe maman aux une rôle dans rôle na combo ya Theresia. Après quelques jours Erto bandi ko leka déjà na Tropicana TV eza lelo numérica Erto zo leka wana Charlène a tali pièces présent aux rôle nango pesi mutu mususu présent. Fallait to banda tournage. Yo zo mona na te moi tout autrement exact. Alors hier pe ba ko pesi ce rôle ya médecin na ndako mo maman mo yamba biso très bien maman Charlène. Mukolo ndako na yamba biso donc tout beaucoup ya maman na zaka boboto moko impossible. Et puis être une jeune maman na tango na moi grande sœur na mais au moins na moi jeune moko auti ke bino ndako na mobali ne bo sa nyoso bino ndako na ndako kitoko na lemba. Tondo tourner na ngom comme les maman Charlène. Ba moko poto récompenser maman wana. Tozu komba Charlène ba présence du komba maman wana apesi Charlène. Ndesco kombo wana pe Charlène atika na Charlène ben style lo. Voilà. Style et aujourd'hui 20 ans de carrière jour pour jour. Ah, Yana. Oh, mon arrive à Baleki, hein? Vraiment, arrive à Baleki, ébélé, na sinar, pe, attends, na monte, na bisopé, na monde, arrivé à ébélé, mais, au monde, il s'oso, il s'amba, on macasse, on met la paix, mon souka. Il y a un autre talaka, on débat au kima, est-ce qu'il y a un souka, puis surtout, continuer, car. Et ça rend nini le tout le monde a répété ba misusu pe banana bango le lo baza susté sur scène nzonzing pe to boye comment on appelle que pifo succès boye ba mona na susté mais bino bo regarder kaka ba leke ba ya sima ba ko sangana kana bino ata ba film ba bino fo pe ka bozala na ba leke wana et ça rend nini personnellement et le comment soulever ma kasi pifo wana pouvoir wana ba somba ngote pouvoir ba utana ngona libumwa mama. Et puis sobi osomba pouvoir et olia pouvoir oyo utana na liboma mama ndo moni ke pouvoir obiso to botama nango to za nango ti lelo to maintenir si tinyo so peut-être ce qui Thérèse a joué té a mon temps mususu film koya il faut azala pe kaka un film on a kuna nda jouer qui té film on a koya na a raisonner pe mama Thérèse donc ko za na ngai kaka ti lelo nga moko isa nge sengo ça nga plaisir makasi ba raisonner na kosioté tant on a toujours retourner et pas na bino na maman Annie pe à son âme na nani Fanny ozaki pe moi la muketi lelo biso to kolikaka on na kuta na seka ko kabi ba réseau pe to ya na moi la mukie au moins que to umena ngo kaka 600 ngo za kaka donc nga pe sa kan sambi merci pour ba mingi pe to mandela bango lelo po luka e pe tam suso na jouer pas belle vite na c'est pas si là. Je ne sais pas si la té barisa benga na tournage barisa benga ité ba benga na côté boy au monde et ça langa fêté mais mususu wana ba benga ité allez-y comprendre ba benga ité pour ani mususu a sokola ke longi ba moni na moment wana nganga benda ka chance na yo o ngoko sala ngo tamsu na 2030 a bendelo na 2019 au régner na ngope pouf et kei na wesili au monde donc biso to ebikaka o ya okuta inde prière et toka na kati ah 2000 banda na bénéficier na Saint-Esprit. L'icône en wezani ma pambolite. Voilà Theresia Anna votre actrice j'espère que bozo yo kapenza lisolo to ko solo anae pendant ba moment oyo ya carrière na to robeta pena kati bien et aujourd'hui 20 ans de carrière succès maramunyo c'est bon stabilité kitoko Theresia Kinshasa Theresia Poto au confirmant. Quelles sont peut-être les difficultés au côté à un moment donné et surtout que yo banda qui carrière na yo recoufela qui mobile yoyé malgré le coup s'est défoulé et tout c'était aussi facile pour na yo quoi embrasser mon oh mais ça là na côté oui c'est qui facile pour embrasser pardon c'est qui difficile pour embrasser monde parce que le kelenga pe makambo bien na belle famille nga même voir na place mobile na place mobile nga banda ko ça mobile nga za qui cadre za qui DG na société na Congo construit patron na bango vraiment alingate abisoki ke ko sala ba omona lokolo nga na abandonné na bana na meki ko expliquer belle famille pour na nga na mona kango ezala ki destin
pour nga na moi qu'on zaki destin musala penzo nzamba ponela ngezaki ndi théâtre pour nga mais lukele kinga penza ba problème ebelé même voir ti na musala ba botola kinga moi salaire bazo pesanga ba opesanga musuti babotola ki babi na que ça musala bandumba wala penza patron mba nga zaki a mundele mais c'est Tofik abotola nga salaire wana bi a occuper nga souté a opesanga sur le mon côté comme nandimi ko le kaka na télé na ki sala kindumba bon na oya kaka ata bongo na oya kaka na ba semeki na ba lobby na message nango ti na ekomona ki théâtre vraiment et sunga kinga mais bon ba comprendre kité so ina yesinak na pas président na kuti ba mami la chat na kuti ba tondo ça ba répétition na kuti makambebele donc na sekina na on ozo ndoka na ki ulala mais bon bazo comprendre ba kasi peut-être un bon pe sangé sous la jenga nzoka ko solo la ko partager makamna batu et bandaki ko fortifier nga voilà ti lelope ata ba boto la ki salaire wana nzamba ya ko sunga biso na sinar ke ba koma ipe ko futa biso moi bien mais azwa ki ne salaire mais ndako atikaki ko mona ki na bana moi salaire wana sinar ke ipe sate de fona tia mutu na ndako mutu afutaka na fin du mois nazoka moi quelque chose na fin du mois et bando sunga ngapena ba classe abana mais eloka malunga sa kingeza ki abwaki ko pesa ngai mbongo ya fin du mois mais afutela bana minerval soki okei olobine likambo abana en tout cas azalaki direct so pe na zampia kana kosi minerval mo ko futa 4 fois a ofta on ta 4 fois a ko bon sko abande ko yeba na ya comprendre que non ça na mbongo te a ko bon ko mususo lobi neti ana na futela ka aloba lingala lokwa mtu mwindo ana bana na bando fute bango minerval ya nemo ko no futa ngota 4 ta 5 ta 6 maintenant on comprendre que en deux années na mbongo te bande kaka ko lingala pesi mbongo mais na boyaki musala ngwana banda ko sala lokwa epata na nete jote monde ne bisete mais c'est tout fixe na tika théâtre na sala sous théâtre tout tiki na ko dukana tala bon aibi ba chaîne na biso penzate donc yango wana me théâtre sunga vraiment makasi na se défoula na bossa na ba makambe belé mais ko bossa na moto bozaki na longtemps place moi et puis boboti na bana c'est trop difficile mais na bossa na quand même voilà bossa na quand même lelo papa zara juste père son âme maman na nzoto zana makasi. Est-ce que le lot libala peut se faire au bala nous on a battu pour ni bana ngamba mona ngaya na ebisa bangote na ebisa bangote na esa bangonga so libala non bana ngaba bon so à part peu que so ki ko bali bon na uzangi chéri na na eti ya solo ça va vraiment bareze bon ata yo moko biso ko basi to umela kati biso basi pena to so apena ta makambe belé mon bali kutu kana matanga na ngawa na tamsumbanda yaki ouais boli ko nango ba na simana peut to pesi papa mbote to pesi mbote mo kazi mbote ne voilà yo kazi mbote ne mais sinon Thérèse ya Anna na Kinshasa ba rôle belé bande ko pesa na groupe Sinar za ba rôle mingi ya motema mabe et pour bande ko incarner ngo kitoko so ramta mabe na vie c'est ce qu'on a lingango makasi parce que ce personnage eza ante et à Thérèse yo yebi Anna na binoti ayana na bino motema mabe yo mo le bango donc na lingango makasi parce que ça ngati au moni mutu so na théâtre au sala o ezaka ye c'est que ça mabe na sala théâtre te pas au sani loko ya zalaka ngabe na linga nde présence avec so sali rôle a sali film na ye rôle ngabe présence changa ya motema mabe wana penza ya mama motema mabe na pesi mama Marie Patience Mbote la Belgique a lobby abete nga li solo ya film moto sala ekulusu na Sinak abi film ne Lelisai wana baba série wana papa sans souci ochoku fasika biso zaki tata mwanga maman j'aime tout zaki ba tata mwasi ya Caroline je crois na Poupette si je me trompe pas na Junior biso sko to zaki baleka sans souci to tanga moi papa sans souci ochoku fa ekulusu doto eboto la maman na betela nga solo chaque jour ya film wana abi film ne Lelisa ngesa nga chair de poule comme on a niveau ya motema mabe obiso bimisa mais ko solo on a solo on a santaka oza maman osaki ka film yango na linga bongo pesa nga rôle on a zate na incarner yango so na komo sa netinga so pesa nga lesbienne bato ko mo benga nga lesbienne
na ko incarner lo lesbienne na ba dimension na nyoso mais na ko sala ngote vous comprenez so na sala ngo c'est que na jouer ngo bien te pour na jouer que loko ngala za c'est ça et créer ba retomber pas ba fanatique ba ndo comprendre que film mo il est bon na Thérèse pena mutema mabe na nzela pe bomona ba rési au moni na vinde to zakaboye ba rési so ça émission na bien il faut les candidats ba beto maboko ba pesa ombote na sale loko moko boye bato mutema mabe balobi on te na baba c'est na jouer na ngati ba mona bango place boye CPC bango te to ba fanatique ba otangela nga kombo film on a pe ba oloba ke elelisa ki biso ça ki biso boye c'est que na jouer comme il faut na nzela pe ba bambio pe liba nga ba banga film ngo ezaka ni film mo na salaka kala mingi ezaka na sina ba bambanga ba bombanga na lopango moko inga moko nga monyo bien makasi c'est que na jouer qui on qui top bon ba yeba te fanatique ba yeba te fanatique ba bo transmettre au côté pena la ba boni réalité ba boni pena que moi so yemo bien mabe penza mutema mabe njoka ya kaka rôle personnage na la moi je me rappelle la film moment pour ça la reine de Saba sous na lia lino sarante en tout cas parmi les piliers à Sinark. Zali Koti, c'est bon, on a longwa. Pas bien, on a un tournage qu'on a fait le lobby, sur le Moukoni. La scène des papas n'anganzela permettant Gaï. Au moins, il va te mettre longwaka, au longwe, au solana, président, et au lequel était son lobby, insanité, lobby babouzoba. Ata aux solutions, la moté ma bousse à la bouche. Après, mais na début, au longwa, qu'ils aient non, tindika chaka. On a longwa, kolongeza kwa ke na ye par exemple moninga na ye pa na miko exemple tifi na babuzoba mais nga na ye pa papa na bi papa ngai na kei kusala groupe nanga mais na Sinark wala nanga ne lobaki siko président mutaboyango ce président Kaleba wala na Hollande mission oyo président de mutaboyango bi jamais okoyi koza na Sinark et puis ça la groupe ou bien ozana Sinark ou bien ozana groupe na yo. Mon président le bananga, ngabi président na Sinark na pe na groupe nanga. Donc yo imposé. Oh bon, ndako na biso. Elle est privilégié de Caleb. Voilà. Et biso ba benga mo le privilégié de Caleb. Donc na ndako na biso na pe kuna. Ana so ki yo ki da kipe na sai groupe nanga. Na président bo sai free bo chenga te. Ana tiko tumusanga. Président achinga. Omoniki tous en bon terme. Donc tous ça tana eloko mo te so président nga ya onde to yamba na yo mo kufa na oseka. Donc moi ma fille ya minga kangi nga parce que kanga makasi na nzoto akango de ko mona ke usala fierté na ye ndako na biso iza bisiki tangaka to bi ke na butuzo la mbule beta na zo cantine na tiawa mais nous ça batuté ke place etangaka parce que ça a été ndako na biso yango la doki mabe à présent nga Caleb na bolamu na ye nga na remercier ka kaka bimisa produit na ngai Theresia nga na remercier ka ya sale apesa nga kombo oye bana moki mobimba na place tout ba fanatique nga bazali ba binga kombo anateme ba binga kombo Theresia kombo anape bunga etika ka na famille na mane ko foot maman Nadine moi ça papa ipo maman na parole vie na Paris na pe ba mbote to footela maman Nadine mukobaye lukanga doa luka tantine anabi tantine anazalate abi na ebiete ti tati an mo boy babi ayebi wala nyes na ngaliza ntumba abecha ta 3 tours mais tati na pesi biso awa ki mwenza oyo ki mwenza abi bazongi sona bi tantine abi se biso vanda awa to chobenga ya biasa awa abi awa ana vanda abi ta sala théâtre o sala théâtre comme ni an ma doka comme tozo ma Theresia comme ni sala ana ngabi comme ni sala ana ba oluko kuna ngabi Mateza tikolo baba ko ngabi comme na ngeza la intérêt à théâtre. Donc batebele na ko kota na venir moti na obima ba yeba monter comme na ngeza. Donc Thérèse est dominant na. C'est ça là bébé bien comment. Elengi makasi. Comment Thérèse ma pambole belé boy. Na olia na me no vanda ka boy. Neti journal la lalika bo na mpiaka na ngaboy. Na mo ka message côté linga. Oh na funa ka bo. O ta capita tindi ko da bingi na batu boya. Oh ko di toni. Oh ta capita ma petite sœur ba bisou belé na Canada, moi na Montréal. Na boya na bota oh ko toni. Na kasi o ta ba sala ande ya boy. Ya bengo te ke o bleki na mpiaka yo moko ya yo sa o mona. Donc il y a peut-être comme famille mais to kuta kaka na zaka na TV mais a comment bien leki na porter peut-être na cœur na nga. Donc il pas portangai soit sans likambu na moko ya ye ma obeti na ngali solo. Peut-être obeti na ndeko na été. Tu vois c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais so tali Sinark kala o bozalaka wana. Na Sinark ale.
Non, c'est une question. Et c'est bon, Sinark. Mais yo peut-être, Barési, peut-être Sinark. Où est-ce qu'on retrouve en ressources? Thérèse Azate, Charlène Azate, Mélina Azate, Mamine Jata Azate, Déborah Azate, Mahajane, Ngamona Outa Jeune, Mahajane, n'a senti Mahajane. N'a pas la vérité. Na obi ke na tika tout ça là ba maman ya ba te maman Cotonou te banana Benz président zong sakiangot bana biso ba koli ba dinana ma fille Sarah Masiala tout ça lango remix nango mais oyo bosala ka ya liboso wana na oyo différence na sentir en côté na sentir en côté donc bato be bamona kaka avant ine na ndako menga tilo na répéta koko tu na bando yaki beaucoup tenga na répétition tout le monde nga my love voilà ma fille chérie otuni bango nyi surtout ba biso babi mama répéta ka tilelo mais ezana défaut ebelé na bato Sinark bamba répéta ati yalo kwa conseil na pesa wango lelo penza ba yokanga ba répéta ati ba yeba kutika be kipo asima ba répéter bana ba oleka bino bana bango bazo répéter ba yeba kende to ke boto kende répétition ba répéta kate o kota na tableau na mutu o sentir mutu te pour répétition ezate a uti o futi na transport no ngai na ndo sa président na longwenda kuna biso enda kuna nga plutôt na ye a on est pour na répéter na kana tenir na nga to ndola ta excuse jaune noir ou bien noir blanc na lati te na nga na matina tatami na répéter ti na 6 na kei do bazo répéter te bazo bungisa makasi ya musana bango. C'est ça. En répétition, pendant deux fois, so exact. Parce que bana bano baye sika oyo, baye bi pendant structure. Par exemple, on dirait bino déjà so bomoni qui nga déjà na répéter trop comment langage na bino bato bosa. Na répéter trop, na répéter. Bon yongo bisanga lelo ko faire répéter te po yemba bien. C'est ça. Oui ra répéter ka. Jiba répéter d'amélioration. Faire répéter ka. Fallait répéter ka. Po nini? Po aye ba mungo na ngesa ndenge ni po laki. Na répéter défaut mo ezali nga bana nga ba corriger nga ana tatamiti. Maman a salango boki na bo isaka nga plaisir parce que nga bana nga belé na mona groupe ba uta dans linéa nga mona formé bana nga ba produit na nga moko ba produit na nga moko yango mona lingi chaîne na nga na osala e bando lekisa ba filmer kaka ya biso moko ya la faveur de Dieu so to bando benda mutu to bendi mutu to tipo to pesa bana espace babima au moins so to salika ne be viti via sali ba réserve sali na bengaka biso ozi biso moka nde to sali pièce on leki to ke côté kuna o mba sali kuna kaka biso mom to lekanaka parce bana na biso tozo recruter bana bato bana o tozo lakisa mo musala ba ozwa souffle obimate ozomona malamu ngana sala ka ba pièce na monde na zo initiative danga na sala ka ba pièce na moko bana na ngasko na bengaka ba invité ta moko ta mibale mo coup de pouce et sala ke bana na pe ba mona na poso le to bika ke to kenzo nzing zela bevia kanisela yo abengelo jiken le loté lobi pété donc ba ya bazali au talabo na pas bevia benga e au talaka piero na biso azali atala adazali atala bazali po ba bimisolo mwana sala role wana e uza passe c'est mieux na bimisa ba oya ngai ndenge wana ba yana ezanini ki mutema mabeto bana ndema ba yeba ni na nute ozo comprendre ba yeba ni nute c'est normal yo zela ke mwana no jour ni no yebana msusu chaîne ya Barési etala nango numéricativité pour elanda ba capacité ba qualité à moi voilà madame na sala ngona lekisa yango déjà na internet nde baninga so ba comme sala allez bazo tap mona jouer qui bien au sali film yana na besoin mona qui a jouer qui bien yela ngai kobima ya mona yango na zo kende donc initiative ngana zu yango wana na chaîne nga mingi bandoleka kaka ba pièce ya la faveur de Dieu. Ok, na chaîne ayo déjà combien de temps depuis salir la faveur de Dieu? Il y a un film. Non, depuis le groupe est créé à moi. Groupe Nabiso, tout ça, il y en a 5 ans. 5 ans. Ça va quand même. Oui, ça va, tout ça, bunda malé, mouké, tout ça, kendi. Na ba chaîne ngo ba Kinshasa ko foot espace. Te merci na maman kiki bambi biso foot raté. Absa biso gratuit. Donc talaka ko foot sur chaîne, bo sala ba tournage, louer caméra, sala boye, yé vraiment benga biso, apese biso espace à Pamba. To les kana biso Pamba, tout ça très à l'aise côté on a to la en pongi, to lota mukolo pangoute. Voilà. Lota mukolo pangoute ba rapena très à l'aise. Clin d'œil spécial à toi, Jonathan Ngana, hein, obésité financière. Jonathan Ngana.
Un grand homme dans un petit corps. Yo m'a bien bien en bongo. Moi la maman. De moi moto moko bien. Au moins quand nous faisons émission, je n'entends pas que yo kaka kanda ka bo fini ba téléphone bo Airtel man. Oh, liko nango oluki. Ozuma ba 200. Jonathan Ngana, obésité financière. Ah, moto moké na mbongo ebele. Bon, en tout cas, c'est pour la moto, maman, la mounouze à Bongo, aloba mingi te, asekaka mingi, makabaka mingi. Voilà. Voilà, aujourd'hui, il y a Anna Theresia, 20 ans de carrière, Nzonzing P, c'est bon, Poto Baebio. C'était facile, on s'embrasser. Nzonzing, parce que on est un groupe, Boye, Banika Rabino Nabino, Melina, Badingi et tous les autres. Mais Nzonzing, c'est familiarisé, Nabandero Moussousou, ou à Betarabo, Sangani, c'est moins facile. Oui, c'est moins facile, moi, mon qui est difficulté, Zalaki, you m'oublie artiste. Il y a les locaux de comment on dit que mais on va se CD, c'est que producteur m'taponi. Ok, donc après, on bête l'eau, on comprend que on bête. Mais moi calme si kana kuti batuno na yebité mais na lubara mingi na lubara mingi mais lokwa na yebi binote na otidie binote na ozo no mama lopango a lubara mingi so mama lopango a lubara mingi osanyo bi magana tongo sukoli na buto sene banda na koti ti buto ko mona ngali susu donc ngana travailler ka bongo et après batu ba ko mona ke isa na ngondenge ne sana yemo na mabete to se familiariser to sololi ti le lope en tout cas nga pona nga mutu pena changa ma à l'aise dans Nzonzinga zate pona kende ki na lokolo na kuta ibango nango do soko yo kuti badinga na tournage o sa lokola neti bango ba eloko to onde loko en tout cas monde théâtre ba olakso ki onde loko te ba onde ba olakso ki ose loko te et en plus avant na kende Nzonzinga ngolo kwa ezaka baleki na en sur le zolo na la duchesse ba memanga ba pe nga de atoli avant yende to so kende boye oyo mona kaka fanda na isa monde tiko mesana o mesana nango en tout cas merci na ba petit frère nanga po bomba memanga na Nzonzing ba bomba histoire te histoire so bombi ngo pambo mate donc yango wana donc na sangana bango na yamba bango le to bien be bakata ba lipasa na ngai vie ya Queen Mada mama epela donc mutu tout ça bien bon terme aboko mekana pesa là qui quand même. En tout cas, vraiment, on a banni de Bamekana, on a pas on a joué, et sinon. Moi, rumeur, mon père, il paraît qu'il a un peu malade. Qu'est-ce que c'est la vie privée? Bon, on fait au théâtre. Quand on se bat, on a zoré à battre, on a se piller à tabou, qu'il est malade. Peut-être. Je suis pas je suis jalousie mal placée, je suis théâtre. Point d'interrogation, on a été. Yonde mtoza nous olexa air au Kedanda kanga rotanga kombo nanga. Bonga vraiment na tawana te chango na mutu no bandale ocho biso ko Holanda biso exemple TV na tante o kende panganga na zo poudre magique na zo lo mo pona nurvi na yo pour rien na tawana te donc oza mwana musana nga do banga succès nango banga élévation nanga ngo kenda na onda kwa nganga c'est tout. Aya ana o 20 ans succès ya lititité et l'autre côté na moi prophète papa nga zemo sakoli. Papa nanga na clé kanda pe à son âme mosakoli a grave de papa so dagi so ke bien musu ba benga tournage moko boye a benga de na butu a bondeli na kei wana benga do benga penda o moni penda nganga na ngai wana pena bandaki ko zana soni ya ko bisel lokote pona ape moi ni aliboso ngana ngalula na baluba nga ko na ngalula donc vrai non nga chika ngalula an dona zalaki soki donc donc bandenge nini abondela nga trop pona landa 4 mibali na comment moni ko camarade nga kutunga ndo bengi na kombo ana clé na bengi na kombo do yebe dans qui vrai magicien nga tu le lope na so likamo eleke nga pena na mo pe likamo bando lekilanga na benga na clé pendo tikinga boye etabo na lobango pour déjà les lopes zali mutu super ko ko momo azara magicien ba biso mona ngo mabe ngana mona na ngo mabe te ko ko momo azara magicien azara féticheur et le mo leke mso évoquer pe komba ko na bango ngape na évoquer komba musala nzambe parce que ça musala nzambe na évoquer kombo na ye mesana umela na kokende kotanga komba baninga na bandako nganga omoni nzambe bakata ya kenjolo côté barezi bakata na nzambe nzo côté ko bwakela barezi na nuire barezi na likamo boye yo kati nzoko po malade zo auti
mais nous avons pas la nzolo ko jamais tant que le baka retour l'expéditeur ata leloté ata lobby non bengo kana micro ono yebisao non bengo kana micro bibarezi ngana tanga na ngakombo mutu te le ba pe comme mutu te mais oza consciente place aux alliés que yondo côté la baninga bonganga osala baninga mabe mais nzamba ofuto un jour c'est tout ça connaît lelo baleki ba royebso ya ana na tira pe comme modèle parce que na yamba melina mbombo na plateau bisinga ya ana donc na tunaye o joueur ndenge nini nga fona jouer ka lokola yo lelo pe melina grande actrice ya mboka yo pe grande actrice et ça la ronde mais na tango aye sinark abete somo lisomo ki autaka groupe évangéliste ba négligea ki mais ba yeba ki ezana kacha mutute ponanga ati tuninga bi ma Thérèse osala ndeni pour jouer ndozo jouer bo ngabi na ndeni question on comprend na ndeni o jouer tellement bien osa poser osa déterminer likambo lo bon dirait comme eloko ya solo na répondre ngabi ngako tu défendre za soki na kota na tableau ba pesinga ba préférer na kota motema ngeke beta amba mbango motema ndine na salika moi solo et en plus sokoza a besoin jouer netinga talanga mingi linga pe répétition soso talanga mingi comme modèle en tout cas merci Melina merci beaucoup kondima moninga zana na bon moyi ça la bien et ça te que lelo so la kufi neti maisha andima ngati lelo ange maisha biyana ngana modèle na yo ngana ya sinar ke pona yo donc ngesa la ngabi comme idéana ba fanatique mi balé ya bolingo mais surtout am so ba bana munoko babika na munoko mais ba ona pensa bandimi musala na onde et ça la fierté ya musana biso merci Melina asa grande artiste ya Congo a maisha même mais bandi mayo balobaki baza modèle na yo en tout cas coup de chapeau merci nzamba pamba bino boke liboso yo mosco modèle no la kanani maman mon pépé ota ku bisalonguti au moins maman au moins ta mo ressemblance na monisco maman pépé maman pépé bato abi na maman oza pela neti maman en tout cas maman on a zaki soki azo jouer na kaka elengi na ka bien makasi donc modèle nga maman pépé comment ko la paix relève beau préparer relève na bino oh pas du tout préparé tenga sabina kutaza wana bena ye penza do libanga mona nga mosi libanga maman no biologique hein oui kwa bona lingate mona boya na finake mo ba bouton mais na biso ke libanga fongola mwana te moni mon na biso tete nga ba riso ba bande mokina sa tête na boya oui na boya wanini no lingate na te kata makala na kena ngata kota plateau de bateke na somi na seba sak na ba makala na ena teki mutu na nga kimia na lali na nga théâtre ba ina ba tout pour rien ba boke ba ninga maladi likambo ezate ba risito so no bien menen so na poison na poche pona tshela yo uzomona maman Olive bengi batu ba kezo mo lo koto chance na bango boyini baninga o meyo sambela pe ba mona pe longino kinde pozwa maman Denise bengi batu ba kezo ba carte et comme problème te ngai kutu na biso vérité ba resi na pesi papa elombe merci na yeba kité na yeba ki eloko mote na lala kana ndako na ndo kutinga na ba orphelin na ngabo na moni amba liboso papa elomba benganga banda to banda boata papa elomba benganga na tunata na nini na simba nanu te mais numéro papa elombe na téléphone na bana rappeler ngam na rappeler allo papa na moni numéro na téléphone ya maman na benga ki yo zaki connecté te tala boye pesa nga identité na yo boye ba carte boye sikonga na ko regretter na sima nga na ba orphelin faki bebisa nga ta ke ba ko tsa kombo ya bana nyoso bana nga banga bazwa opportunité na ko regretter des jours to ke so bakanga bo ba so belé boye ndenge nini ote ba senga ki bana na regretter ba orphelin nga banga bana yango pe papa Alain ebisanga mabana ebisanga to na regretter to zena papa Alain papa habité kendo côté ce kombo ya bana on a ba acte de naissance na bango maramna bango so ngabina zanango kendo côté ça va kendo kozwa ba carte na bango c'est ça quoi donc merci na maman Denise merci na maman Olive bato banga basani kwa nungu bokene pa maman Olive fazana ba biloko wana te na bisu yo ba cha ba ona ba guerre ya tina te ba grande dame ya modèle ba kota na buzoba moi bisu ba théâtre to raté makabebele biloba loba na bisu eleki
Barezi bakopesa ngelo kono wana kango te matena bete barezi yo zo sko na ndia babe moi parce que ke bebisa makambo yango wana nzoka yango komi sko ko sa biso na ko beta barezi ata mutu na bete lete sko mokolo pe yo ko ba mutu mususu e salo mabe omoni nga azaka na ya ana boye ayeba solote ozomona mais na ngana bete po mutu na nga kaya kenda ki kuta sengelo te babenga ke bakisi na bango et pour ça ba clic bo prona na kaka barezi eza kitoko te photo sepera na bénédiction ya moninga po lobe pesa ngana mona na ngango normal ngana lembi ba pena nini badinga bakende ngabi na kende ni dimanche montu ba ba ko mena to na kenda ki te sko fana kenda ga nyoso ba eza normalité bino pe okenda Dubai ba msupe bakenda ite ba msupe bakenda ite donc eza na nga ndenge bana ozo kende nga pona ngeza na ngo chance na ye azui moi eloko mo eza ba gagne pain eza ba mama poso nga na vanda na nga pa na biso na lamba mi kate na coin ma Denise oyeba ngate mama Oliva oyenga oyeba ngate mais comme non sala musala na nga e quoi salaire moko ba okabela yo atese belé mais ça salaire embano ya musala otozo sala Comme ça, quand maman dit il faut abenga maman mapaloba, a ça initiative moko boye, net initiative plus ya maman et maman lui fait ali. A sunga kaba maman, ba maman Marie-Cher, ba teka kakeno pesa ba don na ye. Ah, so ça peut une chance au continue ka cette initiative wana. Mais a oyeb ça quand que fa ya kana connexion yolo awa na mundele ngula ka maman myo so bazana non. Il faut ya kaka kendo les étoiles de Kingasani. Bo sala makasi bo bimba bo yeba na ba omona bino. Bato so bakoma ka babenga na raba ona bon ba benga ba o bazo mona ba ko exceller ba o samusana ba kitoko ba o kende tango tel musalo esepeli singa ali musalo esepeli singa ah moi mususa ko bando loba loba pe kitoko a s'exprimera très bien ba o mona ko ba o mona na bango yote c'est ça ba kisi bo simbe se miele bino ba sexy c'est ça ah ana ba 20 ans ça ça kisi be sexy ka ba résine ebisio Nicolas qui signale les papiers. Votre va secret. Nicolas qui signale les papiers. Non, au mon bébé Magiwana. Na ko banga ya na ese beto to lira makala bo. Homme de polémique eh. Beto to lira makala bo ya ana. Sona ka na lando na tournage na ta na so ngo mata tatami o tafu na makala to ni. Na o ki ngote o jon. O ngote. Ah fa ila luka mo Na ki ngote. Ba la banya. Pasteur moi je professeur bien dans la moi moko ya artiste aliara makala ana succès makasi matangi komote abis ba se répandre. Je suis contre pourquoi tant yo pasteur na s'adresser directement à pasteur au monde le ka bongo so prophète poko publier ngotin normalement benga ngai ko le loko peut-être que tu es mutali à makala directement sans moi ça moyen super mais non exact c'est pour ça que papa biso ba salam sala nzambe ba kufina ba 90 ba 80 ans ba salam sans nzambe na solo biso zo mona batu ba oye pa biso ba oye na makamna ba oye lobe papa biso zeka pa botika bo mego bengi ndokite a olinga même pas ba benga mutu ndoki le ba pasteur le ba sala pour mabumu na bango po ba yebana. Pourquoi tu as benga ndeko moi si ton ndeko mobali on zamba la kisio pourquoi tinda ngona voice o panzango moki mobimba o bebisa tamu su crédibilité à moi si wana tamu su ezanga na benga faut pasteur teme o sali mabe o sali vers mabe et ça le quoi mutaye na cure d'homme ne ba panzango pa baton so tuti ça n'engage que moi et le pasteur ozomona mais pasteur yo zui dans Zambie ponga na ko luka ona sakili kam siko yebisa yo ndimi pe moi ça ko ya ko luka. C'est que on enregistré malobanae na ebisi bino ke na ebisi bino ke mutalia makala bocha ki tembe mutalia makala yo kama soto solo la pas pasteur te oui pasteur oui ba yo ka c'est ça ana to pas tomber ça pasteur te so katanga artiste engagé nga na ça artiste vous comprenez na ça artiste et engagé nga donc a fingi biso nyoso c'est que artiste signifier petit voilà ezanani to qu'est-ce que c'est c'est que poto mombaki ça mboto panzani ke artiste bana bozo sko biso to liaka na biso ba makala ngo mais bino pe bozo basa batuti bino pe bozo ma bébé ko quand même biso batuto lia makala bino pe bozo escroquer ba mbongo batuti ba pasteur batu ba bébé si monde na ça ba pasteur ngana ko yali kambo ya ngamo ya famille ngai na zana mobile na ngana trishaka na ba résine trishaka na mutentel na ene bisi pasteur bete muninga ne musuli solo et tambo disco pasteur so ko kate na kisoni songi ba pasteur ba maka siko yo si ondo betenga ba bimaka na okanga mutema boso ngana eba nga na papa ya my love Anibo Volvo Mampila les grands solistes na tangwana
Papa est artiste na PC Mbotaza na poto kuna à Paris. Volvo donc grâce au liste des quoi munene ya makasi na poto kuna. Donc c'est ça quoi. Na beteli sikoyo Volvo. Volvo bon moment mtema na. Encore poto na songi. Comment va créer la voice en tout cas besoin c'est là tu on senga que merci na senga kai kombone na bwaka kai alinga pe satin vraiment ngai c'est papa merci na besoin c'est na mutu mo ngai ba Teresa te côté mobo ayebanga pe sanga ka kombono na bwaka na ngayo na récompensation na mabanga alingi na été oloba pe moko kokana na bato pe bo tombe pe victime na likambo ebi mutu alobango déjà ba sa bima na ye ba yeba pe déjà ça yeba. Voilà, il y a un autre qui a malem na rochité mais sinon le lot yo za produit à Caleb ba te belé pe na poto baba ki Teresa lobi mabe o dénigrer les qui na yo Elise au côté le cas papa no Caleb ba te belé ba comprendre ki ba dire na yo te est-ce que le ba ki on a acharnement les qui na kanda témoin éclaircissement ka pour na ba fanatique na o moni likambo yo ezo comme na ndenga mabe ba te belé ba benga ba pesinga ba toli jamais ba risata mukomo to mona na leki na te fana bi ba makambo izanga tina Barezi osa produit à théâtre. Où sont mon homme de théâtre na biso à caché $500. Pourquoi mon ninga foutu $200,000. Donc ceux qui Elise Azan a raison ou bien Azan a tort. Batuba qui est na justice ba samba. Nandimi nanga ite ke eloko président Kaleba Salaki ba foutu $100,000. De Elise à tenir na ba propos na. Non, c'est faux. Elise Aza on a bien linga ke makasi pa linganga kama bengaka ana le kaka babe na ngai Elise ndenga zawana jour mususu no bango na TV tant sorte au monde quoi bêtise mais bêtise te na Elise ma belo veniza yayo Elise bena tumbo ala kisanga nga kriya na beli o tia ba chiffon o koso tia ba da simbiye na tanga bi Elise mais oui o kitoko ma bele bena kitoko ngata nga mo mningane na lulai do ayibi pe wana bika ke yana sa ke mission. Donc on a talika moi ma bête ata eloko moi ma bena katité ba ngape na tenek ba propos na ngape ezaki ya ma bête na ebi saki kaka que Elise est-ce que président Kaleba cause $200,000 au pesa ce qui le loi peso $200,000 on lié et sili bonde ko kufi nani o akole azana besoin lobby ndebi so loto zabwe abenga Elise na tournage passé ngai ba cacher ebele babi pesa mbali bosote asa lobela pe président de vos ni président de vos papa na ko le ka jamais le ka na émission ya nani ya Lekechu président de vos abina lobeli papa na 5 bolimbi c'est devant caméra so itam so ke on ndenge ya mabe limbisa na mwana na yo nga lobi kaka ba camarade ya président mutu ba bebisa et non atangi ba camarade président atangi ba camarade président belé y compris yo na kati papa mais président agangela anga o ma ki papa na mwana yo lobi président de vos ma bebo na bonga bi président mu kono leke mission nga mona bisa président non senga président de vos pardon na caméra non bengi na téléphone ta rami na Facebook na numéro na téléphone et ma bete car esiga na lobela ki lokolo zwa ki ngo mabe en tout cas papa limbisanga ba azwa so Elise azwa lisusu papa de vos acha na justice likola ba publicité mo ba mafuta e komi emi balemi satu mine bande ko na famille na yo omoni ba rezinde to sala ka bonde ko to zana ngo boy na théâtre na biso lekina ya famille nanga tom sunde ko ma osengo li papo na olula bando yake opia ete mo pesa yana na biso vérité o pesa nga ayana zela kasi na la cha mingi to mene to lubana terme na biso za rabo ya président la chomi ta dans des fois na otinde pe na la tango siko zo ndeko na yo wazo sa musala ba futo $100 coûte c'est belé théâtre na biso ba to baraté ndio moni ngo na biso to mingi na biso na lena ngata une semaine OK na tournage te mutu bona ke ne ka pona zo ba 50 na 45 ba monyo na tournage ba ba monyo le kechu ba monyo na tournage ya Celia bo olongo pa ya Sila ba monyo kuda ba monyo pa Gabriel ba monyo pa mais finalement mbon otongo sangisango ke scanner kuna pe scanner on ba carte ba pièce ba carte ba pièce biso l'équipe monta ba oboya vraiment siko ba bata binoro maman mu kondi mutopé sur ba carte oti et on me sous na game malade ba $400 ba 4000 bozon Samson deni et première dame na lobai na ngala batu batu musu ba mona ngala lobai mabe
mais no be mabete o ba peno ba carte bo bude ba carte ngapo bo linga ka mbongo ngapo même so mère côté on appelle sur mbongo ba rési qu'on se le dise so apenga mbongo so na kena en hôpital na saini ba bien ordonnance na saini na so bekisi to me la kisi na saini na bekit il faut la mélamine kit il faut la liat il faut ah bon so na zuka kisi na lali ba to so ba mona ngoma be non o se lever ko tu po bon malanga bi no kene na ngana kisi mais ce que ton ozo kisi na tant on ngana so be la c'est un faux olia oh mais maman na ba ngana mission mo ba to bi na lobi mabe na bi na lobi mabe te na bi kuna be so uniquement carte en tout cas ça bien ezo sunga biso na kende kuna ba opesa nga carte na la kisi na koti ba penga ba kisi na moment ba penga ba kisi on esa nini convalescent na la ina ndako no salate mwena lia mwena mela miliki mais so na ke kota mama ni mama so apesi ngata moi combien wana na zui soin na sombi fufu na sombi miliki na sombi kisi ni so kali kambo ma bien place on isabe isate donc il bon likon ngo foye bara so ki moi loko so ça moi bien voilà batebele va comprendre maman Thérèse Mabe a expliqué donc Elise sa petite sœur naie et surtout que vous a rappelé dans sa phare aux associations à Passi oui dans la mission sur la carte phare mais le quoi ça déterminé ba tout par-ci par là ba bengaki ba me peut conseiller ba biatika ba sur l'amiable penza aza déterminé na likamuna bon na yebité ponga na yoka kisuli solo musu na tournage na kenda ki balobi président Caleb ebisa ki est petit dans le moto ça to le la mbongo ebele si réellement pe papa yo lobaki na ebongo fouté mbongo la kaki si réellement aibisa ki petit dans le koto so nandimité biso uti sinark président pas le bon makasi même bien barezi groupe moko te zana ki chassa akenda akemusala na ya théâtre fin du mois fouté $200 autant ngena ngote mais biso président ka ba futa biso ba 200 ba 300 ata lingara mbongo sponsor ebele mais oui kasit mais pas biso pas sponsor ebele ba lela ba so ba 200 on a te o mona mais mutu tant azaki déjà dans mutu na yeke atanga na zui 80% $200 bon badika balia 200 na ngai e ko futela nga ndako e ko sela nga provision tu vois et ça nga déjà mutu et quand vous te dire merci dans la classe et quand vous te la Sabina classe vous te nga pe ndoya madombi ya zali awa koko dans la classe vous te pe simaili ndolina nani pridi ndoina nga moko classe bana biso lokwa bomba ke no ba mona ki ko bote zelenge ba kenda ki avant na liso ba koko nga mi bali baza yozo kamwa ngabi ko na ngoto kwa mamba na mwana donc ngepa na ngesa plaisir koko aboy pe na jeune bazo ka pe ya bango ah koko star lisusu koko star maloba pesa bazorande ya bongo benga ana ngabi bo benga na koko yoko ya o mais oza koko na bango vraiment o ngabi bo so benga koko za lisumo tata yo moko donc c'est ça donc Elise yemo yebi eloko nini asali ayebe eloko nini azoluka pona ngai penza ya ona yebisa ki na émission na saki liboso et pas fifi siwa aza motema bo mama mwana epemela mama lia mkuwa te mama ozwa biloko mwana opanza longoli mikuwa bwaki azui bluto atomboli pondu biso mama so sala biso ngo moto ebimi asai nini aya mwana lie bien donc longola orgueil trop sûr de toi longola arrogante bosolo la meilleur na président aux artistes biso poto ba liste ebi pour ça comme ça à théâtre les lots aux $200 so ki $200,000 wana o lien mbongo ici la kabarizinga na simba mbongo moko na ebisio so beta bato chance pe et sala kinga kina somi na ngesiko pour so nezaki ke nazala m'en fous peut-être pe le loto là la kana refutela ozomona donc c'est ça quoi donc nzambe azanzambe ya mawa nzamba bolingo c'est ça master no meilleur na théâtre rana yesu babi ya na pas ngama ma olamba mingi pa lamba bien ba compétition olamba babi o gagnera fort bazo abende loko kindingu bamo baebi natala osala concurrence mona mama top niveau lamba ezakani na mema na world ngulu ya samba yale menga ngulu balia ba pusa pa pambo ngame mai penda na le roi lo samba ba te ba ko olamba siko tala tala siko yubi mo akamwa bi
13h au boulot wapi wangabi ya mona butu to luka bloko olamba to luka na moto epela ko to luka bloko olamba to luka bloko olamba ngabi se ngai na lia ngulu ti siko so bitu sa compétition ngulu no lia ni namba soso na mbika soso mbika pesa elenge na lena bi ma to plus no c'est les vrais c'est pour c'est libongo na tongo na munga na tongo na kenda libongo na sombe na sombo tasika na mema sombo ngulu azamba na mema na zamba pena le roi de la femme kwa mema igwiti na ebisao oh côté obi na côté les sama ngabi baluba onga mam national rien to ke no boy obi ke biso mona suka pena émission ma to pa bi atenga bi wandoki mengulo ma to pala mena le ngulu te mena meka ki on quand même ya pona longole kila ah lamba kito comment to pe bolamba en tout cas théâtre basi ebe ba bolamba ba bi pena ko lamba penza mais sombo wana na ebiso musunya ngulu azamba wana ezaki sombele suka na biki bitumba meki au mone lo na obimise to mbwa penza chibelebe no le me mbwa ya beauty bio voilà lumba merci beaucoup ya na takomi na biso na suka mot de la fin pour la émission à lelo et puis moi mbote na pas tout balingara yo mais olobi kala tozo sa chaîne na opé na ça déjà na hotel ko bela makasi yango na zesa ki on muke nzamba salinga grâce na ok bien ka Teresa TV en tout cas na CP makasi n'a pas été comme ça que émission qui to boy très bien posé en tout cas coup de chapeau qui ka liboso en tout cas émission moko qui to génial bo s'abonner na bi ki azana ba abonner na ebele mais bo baksa ma isusu po yana na bino aye ndeko na bino aye leki na bino aye mama bino aye pe mwasi na bino aye donc ba fanatique na ngai nyos o balinganga bo s'abonner massivement na Exemple TV. Et puis ba dédicace na yo. Ba dédicace na ngai déjà papa d'abord qui déjà papa bino kotala nga bon souté my love d'abord qui déjà papa na bino na pesi ma copine donc ensemble rose na lati Domitille Makenza kafu veut dire son appareil ba otanga basi a kafu za yo moko Domitille Makenza ML Muswamba moi c'est Titi Kalu moi c'est au tatouage et tout so moi basi mso beti tatouage et vimbaka mais va bana vrende ke na mukongo ne betaka boy moi c'est moi pembe makasi ML Muswamba moi c'est Titi Kalu mère doublé na pesi Mamilu Frankenda Mbote Belé Horta Capita Jonathan Gana Mukeza maladité moto moko bien makasi de to fandika boba téléphone lela kaka anabisa nangoka ko mona 500 Jonathan sala mabe makasi lembizo ko tina ba 500 boende mabe Jonathan Gana un grand homme dans un petit corps papa de Gaulle Mata na peso Mbote Belé Madombia wana koko na ngai ma copine na pesa endo ya koko na nga Madombi ya Mbote Belé Karine Manessa sona boki oto zedina saili sumu na polo British moi si bobo tonzela mino mze temo indo moi si kitoko mama mbiji bata Teresa moninga na ngai ba bale anda biso nyoso tu ma pasteur mama mo bobo en tout cas mama Vanda Umela maman Nela Motema ya mon grand frère Nissé Mboula na bisio papa Nissé atika ngate na temps ya maladie azo benga yo penza na peine normale pour abonder ka po na ngai merci beaucoup mon grand frère na benga ke grand frère na kati motema pe ba na ngai so baza kati ndako wana na pesi bango mbote ebele wechi mwana mongo bokechu wechi bokechu ma copine Dolonyanga Mama Bizi Mondele donc bino so bolingaka ngai na Bizi Mondele aïe c'est tranquille yepe so ko sakanate mama no tenalie une faction ma Bizi Mondele aïe c'est là on se paye ana aïe ma Bizi Mondele donc bato so balinganga mais am to boka pe boba comme so ekimaka na pesi tata mo sina ngai wa na leki papa nanga leki papa nanga tantine Fifi Tumba na pesi Mbote ebele femme de valeur ana za boya koko mais apeka mwana na mo so mo tata mo sengo ndima te so mo tata mo sengo ndima te ta mo sengo tunda zana so mo ninga binanga
bato misusu bamonya moi sona mukone soki nga natala na bi nayebi mwana nde azokola mwana baobenga mama mobimba me na déjà mama mobimba na bakoko kutu moi si soleki de ya 40 koyi mama mobimba bonga sikoyo nasi nayeki 40 bozela anniversaire ya tour 50 mpe ya na gâteau bokanisa na okola na araboye nozaka boye bokomona 50 ango nona te 50 nakosanga après combien des années Comme déjà un girage. Après 1, 2, 3, 40 minutes, 50 déjà. Et il y a déjà, donc 50 ans de cause, on a fait, il y a mon éléphant en bas commission. Ming bobutama ba comment na moment on a té, mingi pe ba komi mais baza malade, ba ko kotambola te ba ko kopé maté, mais nzambe misusu ba tie ba bonbon. Nga zo pe mana o ganga na o loba. Gloire ils sont arrêtés pas naï. Donc bah on a l'obité petit frère nangai j'en sais dit au camoté ma bibi watunda père doublé. Moi petit frère nangai à Paris. Donc il binonio surtout bah gros bisous ebele Mike Longange na kata Istanbul. Donc mo konzi akuna donc ya Turquie Mike Longange bah gros bisous na yo batu nyonso on a linga balinga ngai ope balinga ngai te. Merci beaucoup Yana d'avoir accepté puis répondu à cette invitation. Alors tout est bien qui finit bien, c'était la Theresia Anna Obolingara Mingi, votre actrice Tosolona et Penza Boyoki Bianonion Sonamituna au Botindaki. Alors ça n'est fini pour aujourd'hui. Na pesi initiative na biso ya association na biso ya José de Londres mbote bande kolana to sakuna José de Londres ka sida bilele oyo na pesi mbote sala moi initiative na yemoko association moko to zala wana yemoko José de Londres pasteur Lebo Kanza Durand Makaya maman Maya na pesi ba condoléances et bien présenter ba condoléances na ye maman Marthe Kilola donc biso to zawana ba Patrick ba docteur ça penza ebele ba on a teng ba on te ba teninga regarder via Queen Mada Patrick Ngambe ba te belé na pesi ba mbote belé na kati ya association na biso ya les amis de José de Londres. Merci beaucoup. Voilà, tout est bien qui finit bien. C'était là votre actrice Theresia Anna. Alors, Toko Minasuka, grand merci à vous tous qui ont suivi cette émission du début à sa fin. Merci à G, à Mr. Billy d'avoir réalisé cette émission. Fortina, clin d'œil spécial à toi. Clin d'œil spécial à tous nos abonnés. Vous êtes tellement parfaits. Alors, continuez de nous faire confiance. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Appelez-moi pour les remarques et les suggestions. Toujours bon travail. Abonnez-vous aussi très massivement à Theresia TV. Kuna Bobandomon acteur na fois propulsé bango et Rosala très bien. Alors d'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur nos antennes. Bye bye. Beauté Oisa Brand Cosmetics UK. Oisa produit en toto et non la rabatache. Sopiling kozana thème koya bien ya propre. Oisa produit ya kosala. Oyo eza pola maboko pour la batache ya makolope ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit en toto. Donc ce que vous intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème. Bao nyonso bazana ba problème. Ezala ba problème mo ko toucher peut-être social, bazanga ya kolia, bazanga ya komela. Nzamba tout ensi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin, na ba na bitike, na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé, o beta batika bango na ba veuve en fait, ba vieillard, ba veuf et tout, to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors ce qu'on dit Dev Sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabola ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango
accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss. Il est Zap et touché dans les camarades Bibarezi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a Banabitik et Borfelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors numéro la biso d'ara affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, au bandotin d'aba père, à chaussure, il y a Bana, il y a âge, Nyon, au Sangi Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la biso ça. En toute sincérité, tout ça, il y a un autre pour nous liambon, autre pour nous ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a Motema donc, nous avons touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, nous avons besoin d'aider les orphelins, pour hésiter à bien adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, merci, merci. Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barezi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barezi Baza TV. Donc BB TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plaire na savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on a fini na toutes. Bon nous ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon nous ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barezi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barezi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barezi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barezi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon nous tala papa maman les qui bana na salon. To bon abiso Barezi Baza TV. Bo ça la RT. Barezi Baza TV, Bébé TV, Barezi Baza TV, chaîne YouTube, bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et difforme car à la Katia. Barezi Baza TV, abonnez-vous. Yopoyo qui sango. Partagez sango. Yopoyo qui sango partagez sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision boki m'appelle mbangu na Barezi Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre. Ba tutu botala SB TV. Ba tutu botala Bellevue TV. Ba tutu botala Naomi Barcelone TV. Fanny Massoudi TV. Ba chaîne tout est diffusé ba théâtre. Ba Leke TV. Ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors boki mbangu boki s'abonner pe ni Barezi Baza TV. Yassika Eye. Barezi Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 perruques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire, nous autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire.